Et voilà, bonjour, bonsoir partout aux grâce à WWRD Congo Info, il y a grand prêtre César Ngadi, tout le monde est d'accord, Tanto Lobaka, tout le monde est d'accord, et la Kisike, même Bakonzi Amboka Nabiso, Baza d'accord na RD Congo Info. Toujours, dans un système, il y a 5 plans, il y a 5 émissions, dans l'épisode 5, na Lorette Munyanga. Moi je suis azana kini a mon année pe na poto te na pa kenda poto mboka ya matu idolo motema ya Deborah Bufando ya matu idolo motema ya Deborah Bufando place bazali na kati ya Suède bazolanda biso. Alors Lorette, bonjour et bonsoir. Bonjour Papa David. Bonne santé, ça va? Oui, ça va. Lelo tonito solo na yo na 3e article, article 3, sur bana poto basalaka rien na kin parce que baza mukie batongaka baza mukie basalisaka bandeko na bango lelo vma omeka ko panza biso mukie pourquoi bana poto basalaka eloko te na kine awa mboka na bango mboko bango babotama awa. Ah papa eloko wana ezokamusa biso nyonso bandeko na biso o bazalaka na bazwa chance okende kuna bazosala eloko te en Afrique baebite ke bazana ba famille awa baebite ke bazana bana baebite ke bazana ba parents. Hein papa eloko wana ezolekela biso butu moi yango ngai nde nga Lorette na telemina ya koloba ngo awa bayoka ngai nazoloba na bango tanke etake ndeko na bango mwana na bango grande sœur na bango petite sœur na bango nazopesa bango conseil kaka ya muki wakoyoka ayoki ope akoyoka pete itali tozoloba na bandeko na biso o bazana libanda ya mboka baluka basinvestir papa kuna mboka neti poto eza mboka mundele so bakenda kuna bakroya te ke bakovanda kuna ti soki ndenge nini mokolo mundele kozwa décision azongisa bango anaki na Afrique apo basuka wapi papa yozota mutaza na poto akufeli papa ayete akufeli mama ayete bazo s'investir ba moko na ba musicien et pas ba Kofi et pas ba Jibé et pas ba Wira et pas ba Fali mbongo na bango zo fait pas ba musicien mais ba parents na ba otamso bazo sumba na toilette mabulu awa na kini a bazo sa ba toilette mabulu bande ko na mamba zo na ba condition bien te mais yo zo ka ba musicien bazo yemba ozo ka ba musicien bazo boke mabanga azo sumba bilamba cher mais awa na Afrique bazo salelo o mote mutu muso mona net na matanga papa wemba wa uteke kukufa awa muta sala 10 ans 20 ans aya Kinshasa te aya Afrique te mais akufeli papa abengi na téléphone akufeli mama abengi na téléphone être cher abungisi a monanité mais na matanga papa wemba aye pour Alexa Bessonine bazo bongisa bisika na bango te. Est-ce que Lorette Nakati on était au lobby pour moi que tellement makasi na bike et ça li Pélagie Nakati Espagne plaisir et ça li sous Isabelle Sadidos et ça li est bien Solange Nzengope et ça li est bien Maman Africa Didier Basala Maître Kore place Bazali Yamatou Idolo place Bazali au lobby bien que papa Wemba sali nini papa Wemba kufi et problème nini yaki kasi papa Wemba kufi e bana poto bayi bayo Alexa biso bilambati bayo Alexa biso bilamba bazovanda na ba flat yo sala 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans oya kinte oya Afrique te okufeli bandeko na yo makambo minene lekileki oyete mais yo yena matanga papa Wemba papa et puis papa Wemba yo osata oza muswahili oza mumbala oza muyandi oza muloba oza muluba mais papa Wemba mutetela yo ye matanga na les ancêtres makambo bandeko na biso bazo sala. Mais papa était, maman père était, grand frère était, comme son petit frère cadet n'a pas confié, était mon anité. Alors bien quand le téléphone et le côté n'a pas insuffisant et cocaté qu'on satisfaire bah tout péter. Mais ils ont un poto, bah ils ont un musicien, bah ouais na bon. Les lots ceux qui vont bah courir, musicien, les lots quand tu peux cet exemple là bah oh bah ça là, kabalan d'exemple na bangote. Balan d'exemple na bangote bah yeba ke bande qu'on a bah grand frère na bango maman dès qu'on ça là, les lots sont en bangote. Est-ce que musicien ont tellement na miss? Et comme à soit beaucoup fungole la été au côté. Tout ça peut se rendre compte c'est ba yeba ko bongisa bisika ba uta ba bongisa ba famille na bango na place boke ko somba place mususu OK ozovanda kaka ozokasa poto suzanine poto zelo rote. OK Lorette sikoyo ba remarque yo tozo sala bana poto ezali tozo pesa bino conseil tozo chuba bino mbelite mais tozo pesa bino conseil pour oko ça peut 20 à 30 ans
ozoye ba makambo osala te na suka nango okanga bato bandoki na kini kenga ba frinanga me yo moko se distraire yo moko na ndenge na yo na poto pona bilamba pona makambo susu nini esalaka ke bana poto est-ce que esalaka bino bien ndenge bomonaka mwana poto aye akilala na flat nini esalaka akilala na flat be ala na hotel tandis que ndako ya ba parents na yo place abotama ezali akokipe ko bongisa yango esala nini c'est pas ça ndenge wana papa bongisa te moto ndimi o bongisa sikana o ya bimila on quelque dépenser bon na flat hotel on dépense parce que biki sikane déjà bongisa eza propre biki so baningane ba hier représenter bango sikana ngo yo sikana la gango sikana vanda kango parce que eza salité bazo bongisa te tozo mona mutazaka na poto mais wese bande kone bazo sumba grave tant so ba zipango bilamba salité batonga na manzanza place nazo mona ye prêtre na poto soka zonga osumba na wese bongo tampe bayaka pe belé donc moninga ko yakota na chambre ba bongisa te loko morote ozo mona te osa propreté. Mais est-ce que tout le banini ke bana poto tout le baké bana poto oyo tam super zo luka pe na poto on peut azuiter l'orette poto pe za passe tam super zo luka azuiter est-ce que za basi na bango to conduire bango erreur ou bien ezali ke mutema mabeka ka volonté ya surtout kelika poto papa mutema mabe mususu ndenga sana akoki ozane aza mikanda te pendant la nuit asalaka na ye azo gagner pe mbongo mais azo sa mutema mabe mususu pa za mikanda azo tinda ta mususu azo tinda mwasi sala mwasi pa zo sala te bazo bongisa te et puis mobali ta mususu mo volonté pesate ezate ezana basi mususu pede bazali awa atonga quelque part abo ya pe ko bisa mobali eloko na makasi moi c'est mobali bazanda kumoko mais sikoyo moi c'est tongaka quelque part en Afrique mais mobali pa yebi pete oui bazali belé bazo tonga pe batongi boy bande ko na biso bazo za kama elete papa David na pese exemple mo kaka ya mukie neti bande ko na biso ya ba West Africain ozo mona tamsu okende tamsu ba malien ba sénégalais voilà ba malien ba sénégalais akondima pousa pousu na ye akondima za porteur akondima sa ba misala mo tamsu boy mais azana immeuble na ye pourquoi pas bande ko na biso ba ko mayele bazo kende ka toujours pas ba musicien ko pesa ba mbongo pas ba musicien ko bonga ba musicien déjà ba bonga yo opesa neti muto kwa kofi opesa loni po bonga vine muto kwa we opesa loni po bonga vine bazo bonga bazo bango ba bonga de ba vie ba bana na bango ba famille ta bango sa bien le so ba bimeli tam souvient chone boy abi ko so grand likonda pe ko sunga famille mais yo oli aux famille pauvre ozo bonga te lo monte mais ozo bima prêtre. OK qui prêtre to lobaka oyo to ba raté so ezalaka église ya église nini so catholique so protestant tout le monde a poto akoma grand prêtre tout le monde a poto akoma mutu ayebi kaka ato yebite et comme kaka oyebi na yebi ke histoire oyo ezokende série ezokende mulai boko sala remarque boko benga biso pe na ba téléphone sur www.rd Congo Info na bosanité Damien Mupanga Pirve Damien Mupanga place azolanda biso na mboka Maroc mboka ya ba pasteur Pachiko ya ba pasteur King ba pasteur Jean-Marie na bosanité lisusu Guiatos place bazali na ba Ridi Luambo bazolanda biso na bosanité Didier Langweta na Yamatu Idole mutema ya Deborah Bofando Lorette sikoyo ba congolais pona nino bazana poto bazolinga suko tonga te ba komotala ya ka gouvernement ezo sa ndini parce que ba mali ba sénégalais ba tela la gouvernement na bango te ba mali ba sénégalais au mona mutu salité bizarre mais azani meuble ndenge lobby na mboka na bango parce que nazo ki chance au mona Sénégal tant dans une émission na Yusundu na Sénégal na mona ki tant na ke Mali pas Salif Keita ouais musicien na mona ki pende ba Mali ba sotonga na ke Côte d'Ivoire na Machi système na mona ki mais ba West Africain neni ba batonga kana poto tandis que ba sa ba cop moko ya pamba ko teka ba nzete ba makasu biloko me ba sotonga na bamboka na bango mais biso ndenge nini biso to tonga te mais to tala ka gouvernement tonga ngana zolo ba na bande kuna biso ba congolais azalo lendo congolais alingi ba sentir ye azo tonga te pona nini po aza mayele te alingi orgueil liboso mayele azonction na sima po mutu aza mayele papa David akolinga a s'investir na mboka na ye akolinga te ke a s'investir na mboka mundele ou bien pa batu misusu ye moko kozonga na famille na ye na bandeko na ye na bana na ye po mboka mundele za mboka mundele lelo mundele ko la mukazu décision bi mutu to za na papier te tout libanda au moins na misusu ba ko craquer to mona bangonde bayaka mona comment wana yobeta na disolo to comment o craquer osomona to craquer o supporter te et comment kanga ba famille bandoki o comment lo baboyo comment salabo mais muto za mayele bi ko réfléchir avant ça libanda
place bazali il faut azonga na mboka na ye azonga sama yele na ena azonga sana place a uta place ba botela ye quelque soit wapi ata na fin fond ya Kinshasa faut bongisa kaka. OK, il faut que bongisa place tout bozali na bosante Isabelle Bolebe place na Liège, Isabelle P Sadidos na kata London, histoire de salaye bien. Lelo lisusu remarque ezali boy. Elo koni bino bo remarque parce que yo osama kasi na makambo ovandisa ma actualité bana poto. Ni bo remarque soki mwana poto ba refoulé ye. Asala ki mbeba na poto bia zakana mukanati ba refoulé na Congo. Ni no bino bo remarque kaka. Awa na Kinshasa tango akomela kabino na famille mwana poto aza refoulé. Mais ba remarque zala belé to sala bango aroya non bo akomi lokwa mutu mo ba betie tonga to akomi trouble azu trouble na mutu akomi bisenga lokoso akomi na fiale kate finyo sondumba finyo so boye na boye ko finga ayebi banda kwa batu ayebi ba feni tout et pourtant omona mutu sala 30 ans 25 ans na poto ayebi ata banda ba adresse batu misusu te meko ya asongi boye akomo ko kota ko liana banda ka batu ba via batu tout ayebi mwana poto akoma appelle lokoso so ba refouler. Oui. Le koso biloba songi parce que zo monelo ko salate pesa salaki ayebe ko bongisa te azongi ba fia batu fia ko lekate ndumba fia ko zonga boete aso sengi opimelie ou bien promettre abandi ko finga abandi ko tonga banzo beta masolo na ndenga mabe yelo ba yaka so ba refoule bango yango wana et puis ba ki te ko bomba ba ki te ko tonga ba ki te ko sama mususu ba ko sala na place bazongela batu ko finga batu na place bazongela batu ko tonga batu na ko chola batu ko semokena batu c'est le moment ngo ba kaka solution basalaka ba ko s'investir na awa na Afrique na ba famille na bango na ba foyer na bango ba bisika batika bana batika basi batika ba ndeko na bango il faut ba ko sala. OK. Concernant makamuka ketali refoulement ya mwana poto ngapi na sala remarque wana ceux qui m'ont apporté et le liboso mon apoto et ça la rappelle moi palpite hein so ba refoulé yo ça fait 20 ans 15 ans oya ka tsumuko na te mais oye siko mboka wana boyebi ka ndenge salaka et ça la rempe ozo comprendre te ozawa pisiko donc ba misusu ba sala ba AVC boyo ka bana poto ba refoulé akomi na kinera akomi ka na aéroport Anjil akwe kao mususu akomi pa na bango akufi dans le vide donc et ça la émotion mais pour nini ceux qui m'ont apporté ba refoulé mon apoto nyo sa kana ba camarade na poto pour nini okanisa ba camarade ba abandona ka bango ke kende kuna kozika na enfer kuna bakipaka bango te même po veste moi veste tayo po wabwa kele yango rapide ezalaka problème ezalaka nini basolola bien te na poto ou bien ezalaka toyi bakatizaka vraiment ni ezamutema mabe na bango ezamutema na bango mitema mabe na bango poso to bito bando tanga ba kombo siko ba obabwaka bango lipapo bazalia basufraka basufra ba omona ba pire abete pali solo o pire ngande ko fana na ndaku nanga zo sala na kombo na ngai na mikanda na ngai mais avant ata mususu zo souffrir ata 100 francs zoate ba pesa le lokote ba edaka bande ba kamanga na bango te ba ninga na bango bande ko lana na bango chambre moko ba edaka bango te ba ata ketcho ata t-shirt ba tindaka te ba pesa te na ebite so ezaka mutema mabe ou bien bolinga ngo ezala kaka kuna na poto so moninga so ngi Afrique ba salela bango lo mote o kanisa ta moninga o to bande ko fana nenda moko to lala ne sika moko to sala ne magambo boye tamso aidanga pena boye bango edwane ezalaka te namona bato ebele na koko tanga bakombo mais tanga bakombo nango eza te bato bazonga pe awa basalela bango eloko moko te eloko elekela ngai yango wana ekamusanga ezaka bolingo yango ezaki ntango baolala na bango esika moko baolamuka na bango esika moko alors motema mabe wana bazala nango epinga mpe na comprendre yango te. OK. Le reste pas comprendre raté mon apoto so ba refoulé ba ninga ne pe na poto ba abandona kaye ba bua kakaye bazalaka mukie ou ba porta secours pour asanini azonga mboka na merci de sous na kata Lyon mboka ya ba Serge Katalai mboka ya ba famille Katalai nyonso Dadi Katalai Pacheli Katalai bango nyonso oyo bazalaka na mboka Lyon na bosanité Pachelinde akoma na ye mona panama ala samatundu tozano déjà na katakini mais nanu to monani te tala biso toza trop musala na RD Congo Info ya grand prêtre César Ngadi. OK, remarque wana sikoyo sali nyonso bongo tozo kene sikoyo na volume 4 eza bientôt wana to le kapeli susu wana kaka likambo bana poto conseil nini yoko pesa na bana poto tango azana nukuna nanu ba zongisi te nanu ba refoulé nanu te poko zapena mukanda otome na mbeba moi shekula mo ekota bien te babwaki yo mayu ya moko boisala maki bien te babwaki yo ko kanisa te babwaka ka bato baza ba sans papier babwaka ka pe même azana papier poko ya mona pe mboka ne laka awa
alors ezala chaud conseil nyoko pesa na bat nyonso o bazolanda yo o basepeli pe na yo na o bazoboya yo parce que yo kozala kaka tokozala na o ba volume ebele à part 5 oyo ezelo ko ezaki programmer tokobakisa mosusu na bi grand pete sezanga de sali bien na ba masolo o yazo yo kaka na monoko na yo pe bana pote sali bango bien conseil nyoko pesa avant na noana basala nini pour bazala à l'aise pe soki baye au préféré nini balala na hotel babibisaka ba $2000 $1000 €1500 $1200 au lieu que azwa $2000 wana abongisa wese epa na bango ou bien chambre ou epa na bango ndaku ne petit ndaku na bango etikala bien. Conseil nga na pesa bandeko na biso bozana libanda mboka faut boyeba ko s'investir boyeba ko bongisa boyeba ko tonga pomboka mundele za mboka mundele papa kolala kolamukeza habitude te mboka wana eza mboka ya mutu eza mboka mundele eza mboka na biso te eza mboka na biso te lokwa bino bozwi chance na ba o bazo travailler boyeba ko bongisa boyeba ko tonga boyeba botika ko ba saper elamba c'est rien elamba c'est rien soki lelo tongi ata lelo yo kozala te bana no bakozala so bana no bazate bakoko no bakozala so bakoko no bazate ba ndeko no pe bakozala na place ke ezala bazobeta lisolo no ndeko na biso kuto za ki boye mais tala lelo asala eloko mote to mona bandeko na biso o basala makambo bandeko na biso o pe basala makambo minene pe bazale na ba o pe basala pe eloko te pe ba kuma pe kobeta lisolo na bango ti lelo masolo bango beta maka conseil na kopesa boye bakobongisa avant bongisa sika moninga bongisa no esika na omoko et on sala bien ko sala bino pe bien makasi na place boke ndako lala na ba flat bo dépenser ba 3000 soko bongisa ndako na bino otongi ndako no oningo kendo bindako na ngana kangi na biki obi soti ba leki na ngabozala ka ba famille na ngabozala ka soki na ye chambre na nga ezala kaka otiki ba biloko no na kati ozo kutsa ba biloko ngana bi na za ba fie na nga ebele ba yaka o pe ba bongisa pe bazali ba osko tozo bana ba oyo bazo revêtir lelo boye bakobongisa so bobongisa esa bino su bien makasi ata lelo mutu soki azoseka yo soki oza déjà lelo toza nango te mpo age mpe pusana kati age kokende ozali so na makasi okoki koluka te soki osalaki to bongisaki te redia misa yembango carrière ya moto esilaka tokoyaka te tokozala kaka tokoza époque na biso koleka bana bakoya bakoko bakoya soki obongisaki te désolé. Merci Laurette Munyanga. Moi, David Mombele, M6 Kosina Yuda, merci à l'équipe technique, il y a Grady Ibenge, merci de Soussou, na Kelly, merci de Soussou, na Grand Prêtre César Ngadi, merci de Soussou, na David Mombele, merci à l'équipe Mobimba, il y a RD Congo, Info, il y a Mboka, France, Oyo, Bazolanda Biso, place Masolo, il y a base, il y a site Oyo, et Vanda Kanamboka. On peut savoir le sous contact, parce que contact na yo, Batunde Bazozana on besoin mingi. Numéro nangai plus 243 81 54 89 256 plus 243 81 54 89 256. Ok, on a le numéro ya Laurette Munyanga. Yangai ou bomo na radio écran, ya yepe aux an écran na côté nangai. Bosala ba remarque bobenga soki sengi ke remarque ya journaliste osali côté nanga so ezaki etoka bolabongo so ezali remarque ya ye muta na charge ba masolo tout bobengi payer côté na ye osala bien asa pe na besoin pas sentir comme azo boya bino moi mingi akende pe moi western ya bana poto ba biseka bana poto ba tika bana poto ba ka te titre. Merci une équipe technique nyonso place bozo na biso merci de susu na Yamatu idolo mutema ya Deborah Bofando o azo na biso na Suède Yamatu so na zalaki na okaka 5 personnes à pamba mais GDG fongoma. Merci, Nabinotou. C'est parti. Allez, tous les cas. Ciao.